Bonjour à tous chers internautes. Je suis ensemble avec Bapêcheur à la fleuve Congo. Ils allaient non loin à l'hôpital de la Rive, place hôpital il y a le pré Zalaka. Et je suis ensemble avec tout type de pêcheurs parce que le qui est la catégorie belé. Ils allaient juste introduction. Tout ça au bord du fleuve Congo, donc beaucoup de monde qui ont la pirogue, on a maï yangoyo, donc tout qui tendait vers maï pour tout banarobeta lisolo avec ensemble bas pêcheurs. Bino batu bolinga ko lambisi ya fleuve Congo, yango na zocha bino en contact avec bas pêcheurs congolais au bord du fleuve Congo. Donc je suis là et je descends avec mon caméra. Ndeto tout qui est vers boitou na français benga pirogue. Et on est ensemble avec le pêcheur. C'est ça. On est au fleuve Congo. Voilà. Vous allez voir les pêcheurs qui sont là. Ça, c'est ma première fois qu'il y a une barge, na bois, na la boîte. Ils ont mal liboso koya awa. Nako banako tuna mituna na ngai parce que nous sommes déjà au début. Ouais, donc. Non. C'est vos jours. So quand on le coupe vous yeta. Makambo kwa batu mo so ndo dawudi. Allo là. Lo yedi likambo zalia wa bino za butu ba senzi. Likambo za wa moto oyebi te oyo yokina. Manika bolo balo. Bonjour papa. Oui papa tout attend Erosola. Papa Mbote. Oui, okoi ko se présenter so comme nani papa. David Omele. Otomola mngongo mke pour que bandi David Omele. David Omele. Merci beaucoup papa. Ozanani ah papa parce que tout le monde na bois tout na mai pembe na fleuve tout yo ozanani papa. Ah on a pêcheur. Vous allez pêcher. Oloba rambisi ya nesika oyo. Na pêchaka wa na bomaka mbisi awa. Bomaka mbisi awa. Mutuna nga liboso papa est-ce que awa bazwaka tango te ko pekisa bino pour que bossa la pêche. Awa. Ça va tout le temps. Avec Sarabinote. Avec Sarabinote. Donc c'est que bakondi bazali au courant que bino bosala ka musala ko loba mbisi awa. Bayebi, bakondi bayebi. Papa, ozana mbula boni d'abord. Ngai. Nazana 65 ans. 65 ans. Bando banda ko sala copie ya mbisi o donc bando banda ko loba mbisi ça dit combien de temps? Bando bandi ko pêcher, bando bandi pêche. Au fait de mbula boni na koloba mbisi. Mbula belé na banda pêche na zana ba Asia ba 20 ans. Donc c'est que c'est ba 45 ans na pêche. Ah papa. Est-ce que ibi au lexique carrière au basala musana ba société na pêche? Ben na koloba nini? Eka oko dans souvenir nini ya malamu na pêche. Yo tant que pêcheur. Souvenir ya malamu ezali kaka na tangisi bana na boti pe bana ndenge nazoboko bakoko. Est-ce que pêche bien dans mbongo po yo lobi oboko libana na pêche? Est-ce que pêche dans mbongo? Ya Congo dans mbongo pêche à Congo. Ya pêche ya biso ya Congo wa tozwaka mbongo be na manière ya biso moko ndenge ya kobatela yo moko mwa moke ozozwa oyebi ndenge oza kobatela ya. Ah. Bon na mukolo soki pe bo pêcher bozwa combien? Au pêcher pe mbiso ko te ko be combien par jour yo moko? Tantôt par jour, après vous avez même 50 000. 50 000 francs congolais. Donc il fait 25 $. Namukolo. Par jour. Sikoyo, mbisi o bino bozwaka. Izaka jarni ya mbisi. Ba mbisi comme nango nini? Tozwaka sorte ya mbisi et presque nyonso. Tozwaka bangolo. Tozwaka banjanda. Banjanda. Tozwaka mabobu. Oye bengami polo. Tozwaka bambese sorte ya mbese nyonso. Makoku sorte makoku nyonso tozwaka yango. Oyebi bakombo zotanga bambisi o. Ezolekela ngai na zeba te. Eza ndenge ni bambisi ngo ezaka couleur nini ezaka forme en tout cas na va kirie. Il faut batu nyonso bazolanda video o. Il faut ba mona bambisi wana. Bakomona bajara bambiso bozwaka. Mboto tozwaka minganja tozwaka ngolo tozwaka mama koko za sorte belé tozwaka sorte mama koko wana et tout ça.
bambisi babengi oyo babengaka mingi na kisasa polo tozwaka bamina bana kamba. Ah bon, siko nga fete nalobi boye donc c'est que mbisi na mbisi ezalaka na guna yango mbisi na mbisi ezalaka na guna mpe est-ce que elambeli yango ezalaka ndenge moko elambeli ya mbisi quand même ekesani oyebi okoya bambisi ezalaka na pesa exemple so nazwi mbisi lokola lilangwa nayebi gu ya lilangwa nayebi lolenge ndenge balambelaka lilangwa ndeti lilangwa balamba yango ndeni tomate ya lilangwa normalement nakosomba mwa tomate ya mbuku nasomba mwa mafuta ya l'huile ozomona nasali mwa bouillon moko boye natema oignon na kati enale ole bongo mbambisi mosusu oyo mosusu te nkombo lokola lilangwa soki nini eyaka nzanda nzanda okatakati ye monene okatakati ye boeti esili okalingi ye oteba tomate oteba oignon tosali otie ba épice na kati épice complet donc ndeti bandembi baai bamuscade muscade te donc batiaka mbisa mai muscade te bon oyebi ya ndenge eza boye donc bozwa ntango ya koyekisa bato makambo ebele po moni bambisi mingi ya bapaya nde moto yozala na succès awa na Kinshasa or ke biso moko toza na bambisi ya kitoko oyo meme eleki wana mais parfois bato balobaki bambisi ya Fleuve Congo ezalaka kitoko te ntango mosusu bango nde bayeba nde kolamba yango te mbisi lokola topson okokanisa yango na mbisi lokola lilangwa jamais. Ah bon? Lilangwa lekika ezali fresh moni bambisi neti ozouta neti basina te so asina na vida bambisi lokola nazwa yo mpe kasi papa nazwa yo mpe ndenge ozobeta lisolo ya mbisi efanda na yo papa omoni donc Fleuve aza na mbisi direct ntango azolongwa na mai mbala moko na consommation alors aza différent na mbisi ozowuta na haute mer mbisi haute mer il y a des fois que eza na quantité oyo mosu oya ekosala peut-être même 6 mois eza d'abord na baforma banini donc goût ekesani oyo ozowuta direct ekesani ntango ozolamba yango ozolia yango donc na saveur d'abord ya mai direct mais père ayebi awuti koyebisa yo d'abord badifférentes sortes ya mbisi oyo toza na kati ya Fleuve wa eza na badifficulté oyo tokozwa yango tosenga mingi soki peut-être ke aide ya gouvernement ndenge eloko tozoba mingi mpo eza bambisi oyo kesenge tozwa yango mais toza na impossibilité ya kozwa pourquoi mbisi lokola oyo alobaki kamba aza mbisi facile te mais baza ebele na Fleuve mais soki donc mwa façon moko gouvernement po koide ocréer biso meme mwa babiloko moko neti ya pêche na kati awa eza mbisi oyo tokozwa quantité na Fleuve oyo toko d'abord kodépendre mingi na mbisi oyo ya haute mer te soki eloko nini esangaki mbisi alobiki eza mbisi ya pasi nini esalaki boko ya kozwa yango mingi te pasi nango eza na nini pasi d'abord eza di na kozanga bainstrument sire ya kobomela yango d'abord baoutillage ya kobomela yango et en plus bambisi wana mpona kosala na baniveau tozali awa esengo baingere mpo awa na kokula omona yango te il faut pusana na mwa kati kuna alors mwana kati koto kuna eyosenga toza na rapidité ya chite wa il faut force moko peut-être motrice moteur ezala voilà alors entre temps bosala biloko ndenge wana boza na facilité et possibilité d'abord ya kozwa mbisi wana mais à part ça net père alobi awa toza na bambese toza donc bamboto eza bacarpe bamabundu wana eza batilapia donc baza na yango na facilité donc ya kozwa yango mpo bango baza d'abord peut-être baborbo mais le reste eza na mwa difficulté makasi mpo na goût il est vrai que badifférence ya goût même so otali bambisi ezouta na kote ya bocéan kolia nango ekesani mpe bagoût ekesani bagoût okuta mbisi mosusu eza na goût na yango mpo mosusu eza na goût na yango mais mpo na kolamba mbisi ya mai edepandaka sikoyo na faso ya kolambela moto mosusu azolamba me ayebi kolamba neti awa na basite moto mosusu aso mbisi ya mai me ayebi kolamba ye bien te awasala bepisi na ndenge na ye bagu na ndenge na ye donc moto abebisi mbala moko soupe
acha bagu donc abebisi gu mbala moko or mbisi ya mai mbisi ya fleuve na biso ti fleuve Congo eza mbisi moko eza na donc